Non, je suis pas arté, non, je suis et elle va bien fallu pour pas elle m'a brocho et obi oza golwa de te ngana wera mwana ngati na za golwa de bagolo ngam na sala fali pe mwana bina bandali te arosa mwana biso bandali mais bauta yolo ufala ko tona bandali te banova na yolo la kimwenza ngam we bisayo papa na bango soit disant papa ne forcé azana le port na kimwenza na yolo bakenda bandali ko kende c'est vrai ouais oui you know zo apprendre na nazo ko apprendre pour yebi eta botama na bandali te c'est baya goya ngana baya goya te fala botama na yolo botama na yolo na kimwenza koto ya bongolo wana babotama wana tout ça banini babotama wana donc voilà nga yelo no ebisa oka keza ouais tomber du ciel akoya tomber du ciel. Bonjour na bandeko tout bozola na biso. Bonjour na bandeko tout ya Tombé du ciel TV au bolandara Alex Tima na kati États-Unis Tombé du ciel TV et quoi na kati ya monde. Donc tous les abonnés au bozola na biso vraiment Tombé sur merci beaucoup continuer à s'abonner na kati ya Tombé du ciel TV. Tozana coach Nyama oyo aye toye te photo tout na ba question moko na kati ya maison mère na kati ya maison mère bon photo tout na ba question en fait kota na invité na biso il faut to le canon na publicité avant to kota na invité na biso je salue Alex Tima na kati États-Unis bambo tebele mon boss coup de chapeau donc tozawa na kati ya émission donc to yamba moko kati ya batu ya maison mère tokeno na émission na publicité to la publicité après tozonga la bino ouais tomber du ciel akoya tomber du ciel. Bonjour, nous sommes la team Lady Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci. En tout cas, tozongi sur la Tombé du ciel TV, toyambi coach Nyama na kati ya Cape Town. Bandeko Cape Town batungi sama mingi babai bazana besoin ya coach Nyama. Po yende alobaka bosolo yende apesaka makambo etali wenge muzika maison mère bandeko ebele bazaki na mitungi sama bonsoir coach Nyama. Ya bonjour ndeko na ngai donc bonjour na balandi nyonso ya Tombé du ciel TV akoya ya Alex Tima mon pote mutu na ngai ya katwa mutu na ngai ya tongo abenga ngana ba live coach yefoleka na ninga oleka te mais lelo ça na pala zwinga na kinga kati banini taka we palo zwinga toza ana kinga kati pa boss figa wazo ede biso lelo na caméra notre cameraman mo ya boga quoi ya boga mais boss za boss doye bena za boss banini na profiter ko saluer ba oyanga président Dom na Lille président Dom na Lille ya Félicie Isso maire na biso président Dom na Lille ya Félicie Isso na pesio mbote boni basango ya boss de boss Jimmy Belau président Dom na Lille yebisa boss Jimmy Belau atala pe coach Nyama ko donc na pesi mbote na vieux Willy Penziem ya maire li passa na pesi mbote na tozana dans l'émission pour même cette émission mon papa oh mais cette émission na pesi mbote na vieux Willy Penziem ya maire li passa na pesi mbote na VP Eric Mabungu na pesi mbote na Boukerti Trésor Yolo prêtre de prêtre Boukerti Trésor Yolo prêtre ya maman Priscilla Yolo na pesi mbote maman CC na pesi mbote na maman Mukulukulu nzete ya Nzube Gigi Mangili mutu na nga kati ba question za yo. Oui, en tout cas, na remercier coach Nyama na invitation na ye, na invita qui est aye. Vraiment merci dans nos réponses na yo, oye. Ezaki facilité pour leur joyau, pour ezaki pe motoza na maramu na yo. Mais on accepter koya pour répondre à biso na ma question na yo. Ouais, au moni appel non na robo ya te. Donc ya moné journal elo, et c'est ngena betara bilamba te ya
TLB za marque posé marque balobani marque nini marque déposé à Trésor Lusamba bilele donc somoni awa ba comment TLB donc vous comprendre TLB Trésor Lusamba donc yende mtalati singa quoi donc Nicolo Tola taka to consommer na mboka ezala na katiote question oye linga pemba mona na tout nomba la moko représentant valable numéro 1 ya bana maison mère na kata Cape Town na ebité batu musu bazo beta moi kokoso ba musu ba lo bote ya zara troisième personne na ebité yo zara numéro 2 to numéro 3 mais quand on expliquer public et pour bon question merci ça bien président Guilain Koipé atunanga déjà question oyo bon na Cape Town soto lobi côté ba fan basé belé mais mutu oyo banda masolo na Cape Town ko lobi la oyo rezala kana coach ngema ram dans numéro 1 ba tu basé belé oyo ba soutenir Hugo de la Forêt ba dora ba Elvis Kabele papa formidable ba dora ba maître Ridi ngema ba dora ba ngema Sunda Nzoloko Masalanga batulonga ba maître Zefi Bolia yebutaza maître ya Weranson garde corps privé assis de jimam pata mama pasteur on comprend batubazala ba belé mais muto acha mutu a ozana mango Afrique d'ici mo ba Cape Town te Afrique d'ici mo bimba malgré Afrique d'ici la mo esa sko na ba état ebele ndeti soto kei Jobu na Jobu okuta ba joli masaki bazali et puis pour malanga pezali bobo ya okuta joli masaki na Jobu bazali okuta ba Patrick Anana mufinuka Jobu bazali okuta ba John Wembo autorité bazali mais okuta qu'est-ce qu'on a na Birba okuta qu'est-ce qu'on a Birba okuta skoyo les fondateurs nani Jerry Mala aza ba massa bazé belé mais na monde média pena na zanga moko coach ngamba voilà na katiote vraiment au lobby au défendre il fallait qu'on défendre à assez public beaucoup na sous question na katia Cape Town représentant numéro 1 valable des coach ngamba donc montant le ba shooter que non ngai na sir bosu réponse na bino na si toza na problème ya toyeba position ya mouvement banda toki ba stade de Marti toya côté wana ba stade de Marti ba to bet ba francophonie waze quoi toya wana la question mais position ya mouvement santé ya mouvement les années ouais mouvement ça très bien mouvement zéro ils ont se comporté très bien déjà pas préparatif ezali ba répéter ça la ndenge za la kaka tozo continuer toujours à recruter au Hugo de la Forêt azamutu o faut féliciter a opé ça va jeune boulot les lots au monde ba animateur à Sikabae les lots au monde ba chanteur à Sikabae animateur moi Sikazo boka wana et ya ba se belé ba tu ba yaka na bango belé ba na kisangani ba se belé donc ba yaka kaka biso ko zoaka parce que jeune nyoso alinga est vrai pas aux à Londres te wana eza makamba biro ngapi na nayebi makambo wana te mais onga nayebi ke Hugo de la Forêt opesa ba jeune boulot au moins na Congo au moins licencié atanga licencié na droit docteur tout ça boulot ezate mo ça la cabine vous comprendre mais sora yebi koyemba na ya boya ne maison mère ba pese boulot prévenez que tout le monde a parfait d'hiver un grand chanteur docteur mais andima yo beta tonga la musique au sentiri mutazo yemba banzembo au sentiri banzembo lokola na bosanti tranzembo na ya yemba ba pesa espace a yemba yemba na kanda ko sala muto opération ya hernie to appendicite parfait d'hiver on se comprendre mutazo yemba netika ka chanson motema obi ke mbala liboso ba chanson mutu motema na monde ezala ana Boteski na Cape Town na Afrique du Sud yo nozo apprendre ya on a zo ebisa yo so tuni Saint Figaro boss Figa ebi marambo mbala liboso na monde ba chanson mutu motema bazu motema na yo ba chango pa na ye makasi na médecine oui et salama awa na Cape Town précisément na Boteski awa na hôpital munene ya monde hôpital munene Afrique du Sud so docteur a sala opération na yo na beta musique lelo pembeni ya Weranson parfait d'hiver yem ta sala opération na chanson mutu docteur papa atiki ko beta tonga sko ayela musique grand mutu donc azui boulot parce que yo ebika ka médecine na biso Congo yo ebika to ko sous-estimer ngote mais yo ebika Congo ndenge tambola quoi donc we va pesa batugu a pesa batu chance donc wenge musique maison mais ça bien maramu tout et que ne pepele a préparer ka morote au moni morote eza mouvement mo so viango yeba ko kwea
il faut tout na maître Zulu muta bunda na IFC et moi au pétopé Morote quoi maître Zulu kupanga aye boponi Morote mais ça mouvement on so zui yango biso na yolo to zana maître moko villa surtout ni maître Pablo beaucoup na yoka maître villa azalaka so to yembele nanya beta Morote villa veut dire maître villa azala mystique so beti ba mouvement so okima mais Morote okima ngote fait zoyo et un mouvement mo mabe yo ebi maître Pablo Bokungu a ebi maramoyo maître Zulu kupanga a ebi ke so beti so makofi ozo résister fa beto Morote na IFC ozo comprendre so tout ni même maître Tupac na South River ozo comprendre camarade ya Kavunga Kevin les grands managers ayebi maître Tupac soit beto Morote en tout cas Lukandenga aussi Simba nini donc voilà c'est Morote Zoya baya tout beau à la calme beau à la brancher scotché Morote Zoya donc wenge musique makambo tout et ça nango pepele donc voilà merci beaucoup to embi batu ya maison mère Wiranson le roi de la forêt que je salue maintenant vient na biso ya kati ngamo petit na bandal na zalipe na masolo yebika wala vient na biso mère oyo vraiment batu basimi maison mère na kati ya Cape Town. Alors nanga tu na pe question mususu oyezo tungisa pe batu mususu o Joel Metenge alobi na poto wana yende a sacrifier vie na ye pona maison mère est-ce que na éviter ouais question na yo za kitoko trop na ote ko solo mama Honorine Bicha Congo ba de ga Schengen 5 étoiles mami mama kulutu na bango mama malongi mokonza tatami voilà vena biso Joel photo Metenge na sola une fois muta pasanga e président Milankolo to sona président Milankolo ils allaient faire Sisi live to solo la to décortiquer avec singa to sanguna vient na Joel photo Metenge manini interview tuni wana na coaching game passé ngai to solo la vie mambe belé on a rolo ba mon TVT so via lobi bongo sananga ke ayebi ko ya sala ozo comprendre déjà au monde que nguba so ebisa o ke non ngana mai awa ma boleka boy donc yo ko boya mo ozo comprendre o boya onde to tunika boya tout à tout la bien sacrifier vie na pour la maison mais ko sacrifier vie ko bino ozo na ninga mabe ozo na ninga bakindoki tu éviter vera na Joel photo Metenge o za petit na yo coaching game via loba ke bana ya Metenge bo trahir ko rater Vetam ole kala émission yo ebi ko trahir ko rater yo ebi ninga lobika sacrifier vie na bon c'est tout à fait normal VP Eric Mabungu vieux uli pensième ya mère li passa donc vieux baza batu o ko sacrifier na sens que ba sala trop pour la maison mais ça on kindo kité pour viana na ya prier fort on s'en comprend ba sacrifier vie na ba on ndenge ke ba sala ke igwazala igwe net pe biso le loto hotel misaka bende biso to pour saka koni ba mo se ba pelisa moto biso na ba l'air sitima ba aimer le wa ba panduku lokolo loboko na ba die de Roma les visionnaires l'estima na l'air sitima ya na ba die de Roma les visionnaires na ba pas pousser ma bois 14 pour saka koni l'élite de corps na kati États-Unis l'élite de corps vrai chéri ouais chéri na nga yo ko ministre Lili on s'en comprend bambo de maman Lili so za besoin maramne na mariage les gars bien kene na Lili décor na ebisio biso to pour sara koni ba vienne si ba pelisa moto biso to pour sara koni donc Sofia lobi bongo zo na ndenga mabete sacrifice ça ba ndenge belé même série à Jésus même série à Abraham on a mon nzamba osenga ke non sala sacrifice pour nanga est Abraham na obo mamutu préfane ke nga bo ma Isaac nzamba ipse ko na meka ki ko bo ma Isaac teta la pembeni na omo na mwana pate tumelanga nini mbeka et ça sacrifice sacrifice ya ko lia mutu te ko bo mamutu te pona limite na famille a vient na Joel photo mbetenge mutadaya bane tout baza normal mais il y a le bien ça la sacrifice mais pour ça le sacrifice c'est ça que kolongo awa solo moins déjà Captain Tidirba et ça sacrifice tout le monde a vu pas chopan na pas ça la sacrifice va faire mais va faire na zo ebisa va faire pas chopan na ti le za la vie mais et ça dépendre na mutu ya mutu muso sali sacrifice a bénéficier na ngopé avant ni na ya motama na musika baza wa sage ce qu'on est na niveau musique hier Joel vient la chose Joel fait photo meeting il a bénéficié d'être na ni na habité hier il soit bénéficié te ndeti yo zolo bat te mais na émission que ba vie asuki na sacrifice yo mto elinga message wana via lobi ke ba sala ba sacrifice tala au moins ba tel be on a beti ya trésor na ba kele limité wera so la bien te na ndey na habité mais wana faut tout na vie so wera so la bien to so la bien te na émission que alongwa maison mère te bazé belé ba tikala ba sage ozo on ba papi kalubi
bah ba président d'homme na Lille bah c'est belé on s'en comprendre bah champion Wadol on s'en comprendre bah c'est belé lelo to tikala ba trésor onema on s'en comprendre to tikala ba maman Yu Clinton maman présidente la femme forte ya monde to tikala ba lokola ba maman Claudine Kinwa to tikala ba lokola ba dona Monica Coca-Cola esilama de nzulukable mutu babanda ko boka sera ye bonté plus bonté sera ba DS dona Monica donc il lelo mère azala kaka ozo comprendre to tikala ba to ba maman Angèle Mwanza bazali ba bazé belé oyo ke non bon c'est sacrifier pe pour na wera sacrifice bino bonga bozona ndenga mabe sacrifice solo we awa netinga na sali sacrifice Obenginga, et ça sacrifice na la ti ba tel be na boé au trésor nous ça va vraiment trésor nous ça va vraiment merci et puis boss figa déjà merci aussi malheureusement na souka tara zubi so temps na parler na ye ya boss figa pas so ngati na se potel be ezalaka ne lambate ba tundon sobo kende ba boutique bo consommer tel be ezalaka ne lambate na mokoto au monde ba koma tel be mokoto na la ti tel be il y a trésor nous samba vous comprendre il y a ça la mine na Paris on a na mikili ya nini donc à ça la marque déposée na bana moka en tout cas faut soutenir donc voilà donc il net kana loba vient so Joël photo metenge à ça la sacrifice na ebele comme il ça 10 francs na yo pour la organisation morobo ya Igwe de la forêt et ça sacrifice on se comprend sacrifice batba zo ngana na ndenge ya mabete que non via boma batu via zando kité via tikala attaque moi na maison mère ndenge pa yaki na on a média asala ki mabe non na monelo ka mabe lobité ngaka na koloba un jour Sankara na landa Sankara lobi biso to se sacrifier pour Igwe pour Sankara de kuta à se sacrifier na wengi biso to yebi biso to mais si yo mo est-ce que joli photo metenge ndé surtout ni Sankara de kuta coup de chapeau surtout ni joli photo metenge fidèle parce que Sankara mais alors est-ce que joli photo metenge alongwa na yebi non kozala na ba activité na yo moko privé ya a déclaré bon non tant a déclaré a édition que non alongwa azala sous la maison mère a déclaré ka bongo asala ba sacrifice belé mais ngape na déclarer le non c'est sacrifier vie na ngai obi na cha vie na ngai danger côté ka face na mboka oyo coach ngama allemand ezali au moins allemand ba cha ba président africain tokozwa tête na Afrique ici nga zala na allemand yobi combien de personnes ba ya oluka ngabo menacer ngabo na wera ezaba sacrifice président Domaebi oyo benayo ezaba sacrifice mais yango na zona biso sacrifice ezala ba façon ebelé bozwa yango na ndenge te non vena so photo Joël Mbetenge aboma batu aboma mututé via zandokité on se comprend via se sacrifier que non te ya to sala boy igwazoya ba vanda et ça li peut via zimaka ya mo na sacrifice ba sacrifice ya ko bimis mo 10 francs no ya passe temps sous vie pena bete ba tout ba zampia ka bimis 10 francs na mutema moko natanga Yesu kuto mona ba bacha mabonza ba bachena nenga orgueil ba tiba 1000 ba 15000 ba 10000 mais Jésus lobi que moi soit na un Zaïre yene mtache belé po et ça la qui est passe donc passe oyo vient na biso yoka et ça la que non ba lam na o abimisa ya passe ya mutoki na e et c'est un sacrifice ba ça belé ça y moroté na repeso exemple belé même si lelo donc sacrifice c'est normal mais ve azarara moi na maison mais ngana solo na la vie ba te belé ba yoka ngo ba lo ba trop po ba ebi viete ba solo la bena viete. Ok, coach Nyama, vraiment, vous répondez à cette dernière question, vraiment, Nancy Mututu a satisfait. Tous les gens qui ont makasi ezali toto na pe likambo ya francophonie. Oyo bomi mokili francophonie. Vraiment likambo francophonie to monaki fallait poupa abetaki ya liboso afungolaki stade afungolaki francophonie. Après pesi makele les professeurs il fallait beta les 4 après faire la boygo beta. Et après, bakota qui réunion, on a invité bateau francophonie, ne ba ça faire fermeture, il y a francophonie, et puis faire la bêta qui a kanisi bateau est et passer sur mbulu na kati ya réseau. Yozolo banini attaque moi na maison mère, attaque représenter maison mère na kati ya Cape Town, selon marambo ya francophonie, bêta la personne les solon ezali ndeni.
Ouais, merci pour la question. La paix Salambo n'est pas Pera Lomi, le président à Londres. Président Pera Lomi, prêtre des prêtres, Moutalégioz à la raté, merci pour tout. Moutoumon Malam, président Bilankola, le Barasso, tout ça, Batumi, Balemi, Satuna, Wengi, le président Pera Lomi, Marabou Bongi. Obi, il y a d'autres signes dans l'arme, où ils sont à l'Obiamo Awa. C'est famille, Pera Lomi, il y a question de président. L'opinion, président l'opinion, papa n'a pas Angelou. Président l'opinion, papa n'a Angelou, n'a pas si on botte, bah des gars Schengen yoebi. Maraba francophonie, au moni, net au monnaie kaka. Moi na mai na biso nani, moi na nani. Fali. Moi na fali, abeta qui ne bandi la fungola qui a salé couverture et puis na suka nango tomoni mutakangi masolo eza le padre moto ya yambo mwana mama Maria moto ba komana kata Bible poso clé na Bible fungoli pena botali non na suis pas te na oloba mutu na mutu ndenge ya zali et elle va bengaka fali pupa el marabaro show el marabaro obi oza golwa te ngana wera wana mwana ngati na oza golwa nde bagolonga na sala fali pe mwana bina bandali te arosa mwana biso bandali mais bauta yolo ufala ko to na bandali te bana vana yolo la kimwenza ngamba webisa yo papa na bango soit disant papa ne forcé azana le port na kimwenza na yolo bakenda bandali ko kende c'est vrai ouais oui you know zo apprendre nazo ko apprendre po yebi eta botama na bandali te c'est ba yako ya ngana ba yako ya te fala botama na yolo ba botama na yolo na kimwenza koto ya bongolo wana babotama wana tout ça banini babotama wana donc voilà nga elo na ebisa oka keza elo na sepeli na fere malgré ba 12 obanga ba betaye mais alaksi bango kaza ya mukolo moto ya yambo donc ouais fere lo baraga azaya mukolo moto ya yambo et pas baiser chanson ya est mais nazo ya wana to ya wana tangu fera lo baka azaya mukolo moto ya yambo oyebi ke batu babanda muziki bate bele babanda muziki tangu ka fera be mich franc-congolais prend tout ba jeune babandi muziki tangu wera pesi fere passe que non petit na place wana na yemba tenga na ba concentration que no go yemba franc-congolais déjà vocal o batu ba yeba ya fere ya liboso o esala makambu vocal ya liboso eza nini eza vocal kaka ya franc-congolais ozo comprendre vocal ya liboso o batu ba yeba ke fere o sala makambu eza vocal nini ya franc-congolais wana na intervention rapide limité franc-congolais esa yembela mama na bango esa yembela tata na bango ayembela mbongo na cadre ya mboka c'est normal non monique sikoyo mukola francophonie abana na nzembo ya este bandeko nanga ya este o tobosali na emission lelo oyo batumisi bazong sapso na loketo mabina loketo o Congo tona problème moko este mo na pasi Congo mo na pasi mais este souffrir plus bato kufa bandeko so ba kufa Congo ça na problème tobina na mutu to rezona na mingi to na problème na loketo te pour loketo ndeti na to bota trop neti fali pour parler de réception na loketo banzembo moko pornographique banzembo moko ya sexe na minute wana tala mindele bele au moins francophonie et ça organisme francophonie et ça organisme mindele tant mindele bazoya tikanga na loba papa tant mindele bazoya na francophonie et ça organisme mais bazoya bazoka yo non kena bango bango ayo mona kena bango tangu ba mindele baye na francophonie na bango 9e G ya francophonie ko ina mboka mindele bazat ba otala monde entier ba mona bango esenga mindele zala ba mona ke Congo la zobina Congo la zo sepela occuper mama mboka te et ozo comprendre la révolution ezala te même si plan spirituel bolo bela kimbangu te même si plan musical boyemba makambo boete boyemba ka loketo ba minde ba sepela na fali ndenga ela biso ba loketo ala sa biso ndenga za pede ndenga balusa manko ozo comprendre Congo ça na souffrance ya moni lelo ngala lobake merci bravo na ba combattant nyonso ba sala rappel bien ndenga boya musique betela mikili ba pe na raison na ba Congo souffrir tant Congo souffrir ba ozela ba kiza musicien nini kebino ba musicien bolo barate boyemba rate lo moko te mais faire ego la tanga ayembi chant eza patriotique vous comprendre chanson moko boye ko la musa ba ndeko na biso ya este na biso kanisi bango so yo tango ye oyena ba jama loketo et là ça va tout que non bon te belé bon so pour ça sexe bon so comprendre en Congo la ministre o eza la makambo wana te
Faire, attends, papa avant intervention. Non, papa n'a pas confiné. Papa n'a pas rançon. Donc, voilà papa voilà papa Yaoudefa. Tangu avant intervention rapide bima. Oyebaka wera. Tamba dislocation salami. Avant intervention rapide bima. Oyebaka wera na vocal bima. Ata basali mobulu bakolo mate biso tomesana na kimia na Kongo na biso bomengo biso moko wakufela ponini yo Dieu la musique asiti kaso yebaka ye wana intervention rapide méga concert so giga concert na martyr ozo comprendre mbala moko nzembo wana so beta danger et ça mamba danger et ça po vocal ya wera asala vocalité ya biblie te. Bon, ça va te poser il y a 5 citoyens nini. Mboka na minito eza na poser ya makambu ya bien, et na poser ya makambu ya buzoba te. Ya moni faire tanga yebi tala. Odi na lelaka bato pena obi nga ndimate fali pena na tala o ya sanango. Na ndenge ya zaleli, moi tala o nzamba pesa ya rosa 6 ndima ngo te. Po ali. Oh, aseba nzembo belé ya kitoko. Nzembo nini ya kitoko? Tozoka ba mamede, tozoka ba nzembo belé. Est nzembo na ya kitoko. Ne. Yebi nzembo kitoko. Na émission nzembo kitoko fait etikala tube. Nzembo kitoko etikala archive, ezala archive moko boye après même 2 ans, 5 ans, 10 ans. Sorry, batu bako yo kango. Yebi sanga nzembo lo ba mede wana. Est-ce qu'après 10 ans tu vois yo kango? Batu yo kango le souti. Bon, on a évité mais la minute chose la succès. Yo non dolo bezana succès. Et si là nzembo neza femelle, eza biloko yeke ko kufa. Nzembo sali lelo bien sili. Oyebi année vite imana et mbama meti lelo papa s'assoit lingango asengango yo mona oyoka yo mote na Brazzaville akas ozo comprendre faire ça la nzembo etikalaka faire lo kwa bango te nzembo balusanga kotisanga bimisanga tout ça bani nzembo moko boye femelle banzembo moko boye et tu ne pas bote belé banzembo ezanga tina ozo comprendre na minute oyo batu bana posa ke avant abinisa loketo faut asalisa mutu exercice na biso ça que vandi bolobi na nzembo felo wana embeli este abande ko na biso este ada stress net na minute oyo ezana jeune artiste moko boye Merkis Desine mama na chanteur aleki fali asana este mutakota ba goma asali single na ye ayembeli ba mission ba otaka goma neto mona baza mystique mukitani nosbi na émission moi ba style fali enviaka ye déjà betarango ayembeli mwasa kitoko sugar baby bébé formidable ayembeli nzembo ya kitoko soko betikaka Merkis Desine na YouTube na au monde na batino so ba télécharger nzembo wana eza kitoko o senti ke muta yembi na arm oyemba na arm ezate ko oyemba amezate me muzoba eloko esa la shit ya musique ya Congo ezaka ke tozui chance ya ozala na batu ba mbua lokwa ba fali ok non abeta musique après savoir ya obimana mama na zela ngana loba zela ngana loba o mai mona solo papa nga beta bat mambata na beta mbata mama kokata ngaite zela na zela ko papa nga loba so kan sanga ba sote ngana loba vérité tozi chance ya ozala ba mbwa na Congo oyo abeta musique ke après ko ningisa loketo so azomna ndanga la limerne batloka ba fali soit libala maman na bona papa na bango ekufara soit disant papa na Evie Faustin pour papa ne soit bima na Brazzaville et ça parce que fallait na bima na maman na on s'en comprend soit musicien bongo tanga ya yembelo nzembo ba msoloketo yo kasi nzembo na eko tsabana nini na botsa ya mo ni baba oketu ba ba ke bozo baby sabana na biso c'est ça fallait et puis on s'en comprend yoka ba nzembo yoka nzembo ba nzembo lo ka faire yemba ba nzembo lo ba nzembo lo ba Polo Santa ça là qui professeur et Polo est-ce que nzembo neko botsa mutu jamais ozo comprendre et botsa yote yo ba nzembo lo ba 100 kilos ozo comprendre et botsa yote mais so yaki ba nzembo fali tshaka lemo se tshaka boye ba nzembo bo be mutu so ka la ya raisonna ba bulela simba mama bota atata Kongo za na pasi nzembo batu ba oyo ka tena batu ba ko ki oyo ka yango te de fa para oyo ka yango te na pese exemple moko oyebi musique ya Congo so ko emese ko ya kala heureusement to zala la we lelo to na faire kala to zala wera yo kana betela pesa ngata ba Nigeria ba ya pa
papa bête wa biloko non ba ivoirien nan baya tout monde magie système on dit premier gaou n'est pas gaou et ça la maman a succès bango tu ba yeba ko bina yango te na kim to créer là on a danse libondas ozo comprendre chaque libondas et so beta mais bi sangana asili ça ba gaz ouais parce que ça va au gaz papa ouais baya te ki busa te kutu na oki kana banzembo moko kuke kuna libombo mbate papa ouais baya kaka petit na ngansone yom to kena banzela wana ona batu wana te mama igwe ya kaka shebi nanga waka mama ni kibusa pipa album mo kibusa ngana kena nzembo ka moko nanu waka ta ba ivoirien ba ekanga kao magie système abinda ba Nigeria ba telemia ouais ba bimi na sauva biso na Congo igwe de la forêt allez communiquer titi koyoka lisumu papa likenda mudozo beta yango moni igwe dans la sala 7 jours de la semaine à sala diversité yaba chanson yaba rythme akena na ba Congo abete na biso rythme ba Congo abete na biso bo kana zenga luketu nazolela bolingo na ngayo chérie ba kombe balobi ba o rythme na ya ba Congo pena ba yombe ba tu sepela ya moni mbala moko roga bula bokoko abeta bokoko ekanga bang bokoko tiboko landa sika kana silisa papa yo kanga ba question na yo tunenga oluka ko tingia mo silisa na lobi boy mais coach viens alongwe wana ayena biloko baluba ozo comprendre ayena biloko baluba abete no mamuwe nambunda obi ke so beti rythme baluba kele moi muke osisa na rosilisa so beti rythme baluba soki rythme baluba no beti yango mbunda na pata puis so exacte obi beti rythme baluba te mais vient lobi sa mbuma akena bandande emuyande batambongo ya monde ya Congo na lingi na ngandande baswai batelema baseper abeta akela bangala asala fitiri na Remi o azalaka na mabelelisa ozo comprendre ngana luka na ta malanda eluye patoto eteko papa wera za mystique yemta sofa siko musique ya Congo mais so ezala ki faire te na minute faire tant faire ça no que na za capitaine ya rumba qui amène la rumba au bord à sa capitaine yo on faire au moni de tala faire abeti double concert na jour moko jour asuka ya francophonie na martyr plein na palais du peuple plein mulongo ti wileri mulongo au mona kengo et puis ça que felete ça les plein et puis ça que felete faire pour Alex Sabatu que non ngabeta musique au felete malgré francophonie to signer contrat mais à chaque $2 oui bien on musique elle $2 $2 plein ce qu'on fallait ngayembani point qui met les 6 amoyemba nini papa mutameni lo kuta na musique lo va fallait azate fallait za lo kuta moko et puis mutasangisa batu va fingira ke batu et c'est foini en tout cas tala musique elle lelo so bébé za pona ba PD chance mo compliqué en tout cas merci beaucoup chers téléspectateurs nasi to bolandi coach ninga répondre à la question là et za ko te rolobate to les galons na moi muke na publicité comme ça to zonga na coach to zala. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci. Ouais, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. Ok, coach Ndiama, to zongi susunga na yo. Tout le monde stade de Betama le 12 août awa. Il y avait Nabiso est grave moko à Bongo, autrement dit Félix Wazekwa na habité yo attaque mutu ya media mutu ya musique mutu ya maison mère mutu oyo ebi ma musique na habité analyse na yo ezandenge nini
selon concert wana pour et ça les plein makasi donc plein à craquer. Ouais, na pesi mbote na Boss Gauthier Mascotte, les producteurs Boss Gauthier Mascotte, Bavo Kandolo Yamer Christelle Bouzango, Bavo Kandolo prêtre na Rondebocha, na Pesimote na Patrick Mavungu, le président Patrick Mavungu, le président Patrick Caché, na Pesimote na Charles Titenda, président Charles Titenda, petit gouverneur à Kassai, na Pesimote, donc voilà, na Pesimote na champion Wadol, na Pesimote, vieux JP Loboko, coiffeur ya Bozi, na vieux JP Loboko. Donc, pour arriver dans question na yo, question dans les akitoko mingi omoni concert ya Wazé quoi sur 100% ngana loba ke ils a déjà na 90% ya réussite 90% na 90% ba tu ota la plein mais bobo sanate ke Wazé quoi loba ke a rotondisa biso na spectacle abete ke na osala plein quoi c'est les Michael Jackson non tout le monde osala maman na spectacle papa banda même ouais na sala spectacle bongo te. Donc, les gens ont un spectacle. Oh, na stade, dans le but, les gens ont un spectacle, il y a musique en général. Non, tu as un stade de martyrs. Est-ce que tu as l'Olympia? Tu as un stade de martyrs. Au moment où il y a une musique, il y a un stade de martyrs. Spectacle, le roi Michael Jackson, le roi Venus Oazé, quoi. Papa, spectacle, il y a un coloté. Avec une musique bien, spectacle et Cuba. À la cher et la maman Michael Jackson à l'attaque que l'autre n'a pris dans mon télé. Oh, il y a Michael Jackson va tomber. Il y a Michael Jackson va tomber en route. À son moment, tu vas tomber. À ti na commande va tomber. Mais la édition a bêti musique mon. On a félicité parce que alors il y a des personnes dans la stade à Obeta. A bêti. Ce qu'on va voir, on va se dire que ça va n'attendre. On va s'aller la séance, on va s'aller la nan. Tu me dis bien si fabrication, payé. La émission, maestro. Bah qui m'itogue Kofi peut azaki invité mais. T'es bien qui m'invite azaki programme à voyage. Quand ça l'invité le but que nous sommes emploi rose l'invité. Emploi du temps dans ce samedi boulou au yati. Viens à voyager na Cindy le cœur à la programme neba Dubaï à la programme avec la Belgique mosusu ba lobi o ndeti bokechu na landi ke no abi ke no Kofi akimaki na e avec 13 Yolanda bokechu mtala forme le wangubu mutalo kama kwala Yolanda bokechu ese bokechu ça lo kama mbalo bokechu ya finga batuka ba PD yemo PD numéro 1 vidéo mo etambola ba bombe longi masoko minene sala bokechu oh ya solo oh mais oui bokechu akolo malonga baloba yemoko tunaye ba peuple Mali ya Mali ba benga wana na ebite alba mamalwa sko ba Mali ba mo bete bokechu de ba kane na kasa bi mate ba Mali ni faut ba luka bokechu sko mutabongo o moni ba combattant ma sepela ba combattant ko ba Selegino na sepela ba combattant ba se belé ba to lokola mais c'est le jour c'est les réconciliations na manda artiste engagé té eza problème ité asa vie na e manda chanta vie na e ba beti ndule ba sali banini o nga sitongo ba parmi ba combattant ba komara lettre ba kina okotsa na préfecture yo ndi bokechu ko koma lettre so nyo tikela ba neti ba koma lettre en tout cas bokechu ti o ba peuple mo botala mitaka la po e mo atala mutaka mwana e oh mutaka le biba mwana e mo bokechu atala ngo et ka sepela na mo ayoka posa ke ezata mwasi na et puis moi na nzoto bokechu to mutaka na mwana yo asepela na mo siko bokechu mutabongo yo golanda bokechu na baba ya Wazé quoi vient en son kwa bongo abeta musique abeta kizo bayemba danger ngasiko yo na yo ka pasi pe mawa na omona ba tulokola mwana onanyo city train o longwa pa na city train animateur ne on a zonga ki alongwa ka zongi après longwa le city train yes city train mwana wana Jessa qui est pas bêta qui na machine ah bêta nini babi a sali plein peu fort alors ça la plein nini conseil au fait alors ça la plein mtebo komata kombo na on ça la plein omoni Jessa ndinga zawana omoni kaka famille ma Jessa mobimba mutatanga zate Jessa que l'on longo qui tira pays vite on sengi car Félix a fait ça avec biki na faire c'est comment on camion au kasa
combattre yo ça na mutu ka ça la lettre ya demande comment quand ça ayo combattre on a longwe nanga Félix so Félix atangisa yo Félix apprécié vers so base ko apprécié ta ya moyebi c'est que non ndengo zawana ozo comprendre zongela tabe coup du soir j'ai ça galigité olongwe simo base ko ça mabe mutulo wa Jos Diena abala moi si moi boya 50 ans et 80 ans oh tikolo ba boy oh moi si na journaliste na la mokola Jos Diena Jos to ma camarade Jos moi si na ye Jos to ba camarade to promotion moko écoute ngana mokola Jos pour Jos ça na héritier Watanabe écoute ngana mokola Jos so moi si na ye na bosali comme moi si na ye wana aso na 80 ans tala écart il y a Jos Diena mais yo que no télé mais la Félix Wazé quoi pourquoi Félix a fait ça qui est tolique Jos bala banwa mike ba merveille ya mado bazali banani nani bazali ba Bianca journaliste mo qui toko Bianca azali ota ba journaliste mo qui toko Samata Ifoji azali Jos zwata moko yo que no zwa mankoko ko ba pesi ya conseil alors moi so Félix asali mais ba kasi so asali ko par Félix a betate Félix a beti qui toko. En tout cas, vraiment, tozalaki na coach Ngiama, vraiment tozo saluer bato tout bazo landa biso logo la Junior Obama Bissasa na Cape Town, Darli Doueme le boss yenda simbi team Mobimba ya équipe Mobimba yenda simbi yango tozo pe na Ricardo Kando le boss, tozo la Marcis Chamala le boss, tozali na manager Kapios yaya langa Sisi Kabioki Sisi Kibioka yaya langa Sisi Kibioka yo yebi yaya yo yebi Rosa ngate mama na biso Lydia Kereona vraiment yo yebi tozongisi coach Maloba ayebisa biso na nombre ya bateau ba beti stade numéro 1 ya stade ezali nani mais ça reconnu kabisa biso numéro 2 ezanani numéro 3 ezanani oh yo tala raté ou ka sala déjà classement mais tant musu ba boya ke boss Thierry Togwe boss Junior Kialunda muninga ya boss Figa président Guilain Koyi ya yo ngwana John Wembo autorité Jobu na maboko na yo Big John Motopamba baboya basamba commandant venait respect Big John Papa John Kitete ya Mel Sylvie Ballon d'Or moi ça mbinga moi ça pembe la mbinga zo moi ça pembe talitai donc boni basango ya boss Pascal Sauvant le Congo Nico Mundadi famille royale ya Fleurette Passou donc voilà boss Darly Mokonzi a tombé du ciel, boss Darling na Job. Et bon, boss ni CG Darling. Zambe na bango boga zo et puis réalisateur na biso ya munene Martis Chamala yo yebi toujours continue coach. Donc il veut soit le bimu tabo ya te Telbe na ngeza en place fona pour ça Telbe trésor nous ça on est vraiment bien habillé Telbe donc te dire donc merci on t'en la tsami kolo Telbe trésor nous ça très bien en tout cas moi na mboka sali marque na ende to kona trésor loi LL ba sala ye pas sali marque na mon koto na beti Telbe na moni trésor nous ça en tout cas boni basango ya petite sœur Donado ya sœur Blandine ya batebele donc pesa bango tumbote na tantine José José mais pour l'accès image au départ mon amour na comme voyou donc Alex Taka mon thème Simon le Folabo yayo ngona continue omoni Igo soit le bimu ta robo ya zate mokonza sambat le roi de la forêt déjà la première position toi na wera muto asala plein à danger beta musique à danger asala ba chorégraphie asala ba mangamba danger. Deuxième position, il venait à moi qui au bout souverain Binadama, l'homme qui a mis l'eau d'Agogo. Respect, toujours. Viens nani Blanchard Moussaka, Blanchard Moussaka na pesi au moté. Basege mignon. Vous comprenez? Moussaka bazawana
Donc, tout complet. Naebisio, surtout moi, la troisième position, ils ont ferré go la Jésus de Nias, moi, la maman Marie. Moutabota Masali Soumou. Au quatrième position. Et les autres, restent Sangi Saba. Quatrième position. Wata. Problème autre. Wata. Wata. Moutayema, c'est les chanteurs. Et ça, Wazé Wate. Wazé Wate. Toujours Kende. Oh. Wazé Wate, quatrième position, c'est Wata. En tout cas, héritier Watanabe. Boss live. Mais chez les chanteurs, on a moni Fabrice Kachuva. Qui s'inzora? Boni basanga Fabrice Kachuva. Moutunanga na moni badadi mola. Mais qui s'inzora Zobo Bana Wengete? Te soko boya bana wenge ezana nga pour place abi akoza zongine la quartier la tête ya solo mais wenge pe na quartier la tête za na problème te ezana na problème te so zongi quartier la tête za na problème te wala chérie nanga Christine na pesi omote kisinzora na yebiki na otuna e boso tumbi nde we place na ele wana nde place ko beba na ngana muzeki ndingu ba mote to wala petit musalo sali wala petit nanga me yebisinga ke Petonga finga wera ba ibisinga ke ya finga wera te yeso fingi wera ayeba ke azong sa guerre ya fere pamba bonga ba lukana nga leo na kubisa fere na lobi na roba lukana nga muzeki ndi musika ko finga papa baninga petit frère mo ko bibish kumeso ayebisinga ike muze kindingu azo sa ndeti kaka po yoni kindingu te yoni bona fere ngata ngoteka no pétrole na kimwenza wana anoteka pétrole so moni siko na ngamba ndo déborder kindingu kelo tu na coaching ya mapasi simanto muto alekio na olata yoso simi wera na oyelo na pete osila eza coaching ya mamuta fo tuna odil manzaka CPI ya mboka mutaleki batu tuna oloba en tout cas donc yeyo mutaleki batu tuna oloba sa émission kindingu apeti nanga na ndenga bien moto tena bomi moto po atalaka soutenir Jésus de Nias mais natali si kaka po ngai batu tout on va soutenir Jésus de Nias respect na bango mais so salika ndeto dérouté muke ngape na oyena osimaka mwa litoi na bende eyokani moni 4e position ndeto lobi eza héritier Watanabe 5e eza Wazé quoi après ok ba bébé Chanda ba papa Wemba ba Kofelo Mide et les autres ba musu ba ocha bébé Chanda liboso ya Wazé quoi te problème eza te mutu to sala classement ba musu ba par rapport à plein par rapport à musique par rapport à plein ba musu ba chepe so do ngana lo bela musique pasteur Walesa te ngana lo bela musique ba pasteur nganga c'est normal ba musu ba chai ngana lo bela musique et bon pasteur na Kongo zala pasteur Zara prophète Emmanuel Dodi point bas on est sur Batigani bâtonneau de Jésus escroc merci beaucoup ngana lo bela plainte ngana lo bela musique non faut surtout qu'il y en a plein au moins bateau baza passer ba plein danger baza émission aux hommes coaching yama coaching yama go za ma dédicace ouais na pesi mbote na mama Dona Monica Coca-Cola et Silama Benzuluka ble na pesi mbote na mama Yuyu Clinton mama présidente de la femme forte nyonso ya monde na pesi mbote na mama Angèle Mwanza na oyo kayote mère nanga mama Angèle Mwanza non pandi de parigo ya yo yango wana Misha Muzungu na ozela kaka Dudu joli masalanga Dudu joli mikiliste me akiope manena kina lembi poto banina bipoto na mbongo tekinde makambo Dudu joli masalanga ancien joueur quoi tant na mona yo Dudu joli na mona mbala moko masalanga Gile Lusunzu papa na Guyana les grands jogo donc wa masa to kola la bango na moni ba moko Sek Benjamin na Ben Laundry service donc 12 Success Road aka na Wembeke wa batutu ya poto ya kini ya wapi tombo ya awa na Captain ko kina kotika bilamba na Ben Laundry service kuna basala bien place boss figa akena kotika bilamba place Trésor Lusamba atindelinga mwa boss figa patron de patron Trésor Lusamba so atikelinga ba telbe atindelinga ngo so ekomi mwa salite ndeti o wende na lati betona olongola ekeka na Ben Laundry mbala moko service Patrick Anana mufunuka Jobu joli Masaki na peso mbote maître Jesak Chipoi maître Jesak Mwamba Chipoi ya mère Sandrine Kayoko maître Jesak Chipoi Mwamba ya mère Sandrine Kayoko na peso mbote JC CG Darling na peso mbote Kave Kavunga les grands managers boss Momo
prêtre des prêtres boss Mbombo na peso motre maître Tupac na sorti river maître Tupac na peso mote tonton Saloumou tonton Saloumou na peso mote Giscard Mayala salon blessing Giscard Mayala salon blessing kuna bakata salon bakata suki sambal place au monde que Masananga Shadrach Azawana abongisanga suki Fatoubo Avida ya yo ngwana na pesi mote na président Binankolo Emile Waba Panuku na pesi mote na Patousé Mabouaka le président Boleke Belé en tout cas merci coach merci coach na pesi batutu mote o merci coach so sengi tozonga Alex Tima tombé du ciel akoya voilà boss Alex dans le privé États-Unis dans le bas siko yo mo États-Unis boss na biso Alex tout non boss na ngati boss na biso et pas na collègue ya tout na ye na le bas privé to na le bango kaka na plateau boy te le bas na plateau na le bas na plateau Alex Tima tombé du ciel yo mo yepi vraiment merci beaucoup na invitation na yo aussi la koye la biso en tout cas te remercier au coach Nyama au BBC Tana yo falaki ozala vraiment te remercier équipe Mobimba tombé du ciel na boss na biso Alex Tima na kat États-Unis to bossente Lili Décor na kat États-Unis vraiment toza toujours na yo bomoko et puis Darly Doueme les chargés de tous les représentants de l'Afrique du Sud et puis bien sûr Martis Chamala yo yebi les réalisateurs na kati ya Jobu Mobimba yondo simbi biso na kati ya Afrique du Sud Mobimba awezali El Cape Town Igo Boyenge ndi asimbi masolo donc tozali na boss Figa na coach Nyama émission les kitoko donc très kitoko vraiment à la prochaine émission merci beaucoup Tomber du ciel akoya tomber du ciel en tout cas tomber du ciel ezelo romoko batu fo batala yango mingi les émissions oyo ezolobelela toujours bien fait, toujours exploit et ouais rason de la forêt. Alex Tima Kobo Sanate Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé bah on a catastrophe. Donc voilà quoi. Moi Alex Tima en tout cas vous allez rendre à Boyo quand on sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Qui m'a tout besoin besoin calmement posé donc ils ont un problème mais vous la moro tezoni maman na bon mona ko tout des fois te ba so na bien oui membran donc so on a kapolo ministère des fois te voilà merci beaucoup Tima qui bon na résident. Nakati ya boutique boy, boteka ba biloko ya danse. Omoni pena ba beroti, ba weston, ba coupe belé ya danse awa. Bon mélange à forme nyonso. Tout bozala na forme particulière au boteka. Bon, d'abord biso on a tué la boutique. Aux hommes les boutique, mais tous en usine. Ah ok. Tous en usine nous fabriquons nyonso ça. Wow. Il y a biso mon compagnie. Donc à part tous autres cas, tout tinda peu bilo on a payé belé. OK. Na ba Italie, tous en ba commande ba italien, na ba Norvège,
donc totinda biloko ba place ebele mais mingi na boutique awa toza basé mingi na Berlotti Weston parce que ça sapato etekama trop travailler yango même qualité net pièce soit Berlotti oui ça 910 €. OK 910 €. Fallait normal on a mon Oriana 910 €. Mais ce que soit na la boutique awa on son on a pris assez bon donc ko ba osa la biso ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez vraiment donc est-ce que mutumo batunde est-ce que photo timbela parce que place au kebimisa 910 €. Oye awa to pesa on a fond bon mais même qualité voilà ni ton bado même qualité au lieu de mettre 900 € quelque part et puis mutu azo travailler ça ndeko na biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi le roi de la forêt mobile ya CDJ Mampata toza awana lumière la lumière de Turquie bien baptisé par Mampata le général de Depanzo le roi de la forêt nazoya na baki bana wenge kozonga na ngai boye retour naoki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi tomona wana tokoma ya so bomoni na lati forme oyo tano olata na tano kutana le roi de la forêt donc eza ati la boutique parce qu'ils ont vraiment collection oyo ngana sepela nango